Pasteur Terminator. Terminis. Et maintenant, nous n'avons pas de théâtre. Non, nous n'avons pas de théâtre peuple de Dieu. Oh, nous sommes les gens qui ont katia zamba do mobuluti. Oh, fourmi moloko, nous sommes dans le konza va pas sali donc ils ont ragé Nathan. Et nos photos images à Paris. Au Vandaki, au Lali, aux révélations qu'il faut comme un pasteur. Il y a un système qui tala. Donc, ceux qui m'ont na kitalatala, souvent à mon akaka azobong sanzoto. Azobong sanzoto na ya tiem sonnet mino ba momi, ou tiem moi maquillage au moins bébé besoin briller besoin ça la mamire moi lengi et ça la elle. Et nos photos images à Paris. Bon, merci. Pasteur Terminator. Oui, l'église na yo, donc pour na yo musique profane et la pi. Donc musique à ouira, jibi, ma musique à yo surtout na ba insanité dans la katiwana. Donc parce que tu vois quoi. Et ça nous a bien somme trop, nous bien bien sanité, ce qu'on comprend des débats na batou. Ben sanité moi zaneti nini na royer ba pe nga pe na tuni question malgré ba question za yo, ba réponse yanga na respect à bonzenga na on peut ça maman kilo. Donc mais quoi nos photos images à Paris. Bombaté et da polele. Bon maman peut ça sima papa ce qui va ça la semaine nini yo karangote. Na yo karango merci vraiment nzamba pambolo maman. Ba maman ba pe sa sima, ba papa ba beta tonga. Na yo karango je crois animateur à bois kango eza petit nanga nani CNN hein donc na Syria je ne sais pas donc il y a bois karango mais na tout na boui. Ce qu'on m'a béni ni mutu wana zolo ba vraiment ngana omona ngota. On dirait mokili batu baningi vérité. Nos photos images à Paris. Tout ba yebi ke babala to bazana ba conjoint tant ba kuma na intimité na bango on peut sa sima maman on peut sa sima papa obeta tonga donc nos photos images à Paris. Pasteur de l'église musuto kendara et ni copé sa sima oyo to lo banisa interdit mais pas na yo on dirait aux hors bible. Nos photos images à Paris. Mon nom t'envoie dans l'eau. Y'a tout Samuel. Pour Nico lui tout Samuel. Kasi pour y mettre musique et rédiger. C'est basé belé ou t'as un tout Samuel pour. Tes hommes tout Samuel pendant t'envoie dans l'eau là na pasteur Moukuna. Pour Nika bon mi balé. Oh. Pour batubaye bipé ils ont pas histoire une toujours que la rana vite. Donc ils ont pas Matou Samuel na pasteur Moukuna na Coutinho Fernando na papa na Denilé si bon ba kota l'eau là. Donc ba Kofi na ba wera ba tutu ba Johnny Hallyday ba Michael Jackson donc on va aucun li félo pasteur Zala il va pasteur Terminator mais oui Zala clair donc ouais il a vu et nos photos images à Paris potalo là archibishop déjà na nutika marama archibishop o so na Terminator voilà tenga la bengi kande ba benga aza archibishop ité za la raté na Bible Terminator na Bible na Bible ça Terminator et l'axi Omega. Ben voilà, répondre par rapport à ma question. Là, on le dit bangonde, ba kota lo lingo lo bani. Donc non, les tio tous le bon année. Et nos photos images à Paris. Serré ba ya maki manga wenge. Nge zalate. Wenge zalate mais tout le monde qui bana wenge. Bana wenge nande. Oh, serré lo to komi na katanda bo welete. Wele to kana sa moto vivre moti. Mais ba jaloux te ba sepela pour ba sala fête ba mela masanga po eza mawapo na bande kona biso bana bwako. Pasteur Terminator. Et nos photos images à Paris. Tant ouera JB Kofi. Bon ya l'église na yo po ba yemba. Ba ko memela peuple de Dieu nini. Vous répondre na ka tes questions. Ba ko memela peuple de Dieu nini ba teyaka. Là, je te réponds en vraie vérité au nom de Jésus. C'est la première fois que moi je parle de Jésus. Et je parle de vrai Jésus. Et nos photos images à Paris. Tour du monde et dit nos images. Yanga motema na pesa. Anissé Ndombasio. Les Parisiens.
yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nanani anise edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source. Bonjour à vous fidèles de l'émission Parcours des Stars, présentée par moi, votre humble servante Mireille Aouchaï, la Cour suprême, mère chef. Donc, Naël Issous Namasoula Sika, Kara, Ndezara, pour ça nous plaisir. Donc, vous faire plaisir, c'est mon devoir. Pour ça nous a devoir nanga. Non, Naël sous le bourson, Nabino Pona, Memel Bino Lora Sika. Donc, restez connectés, vous ne serez pas déçus. Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un pasteur. Le pasteur Terminator. Mère chef, oh donc toi on a pasteur Terminator, restez connecté boyo ka masula sika aïnango boyo ka makamba sika donc vous vraiment na sur le Saint-Esprit au toucher bino quoi. Restez connecté. Pasteur Terminator. Ba tout o wala na biso siko. Na obaye bio na obaye bioté o wa tolo siko ni mission na Parcours des Stars. Qui est pasteur Terminator? Merci ma Mireille. Pasteur Terminator, c'est un homme na botami na Kisasa, na villageois quoi. Donc na botami pena na Kini, donc mon Kini. Mon Kini na solo. Ya Kini pena, donc na botami na Kisasa. Donc na Kolina na botami na Makala, commune Makala. Papa na maman na baba na donc va vendre na Makala et puis mende tozaki na mbongo belé toaki na mwa ba mpango pe mwa mingi donc to na lupong ba mpango suna matete mususu na matete na vanda ngilima et puis na mutoto donc na bano vanda pena pembeni ne dingwe donc na ngilima wana do balabala mo ne dingwe après bon na vandi susu na bandal na ritonde. Donc, naza soumona kingasani na veni mukoko. Donc, na lemba na mwana lombi 1533 numéro na biso et puis tovan devena pembeni atene de lemba. Donc naza mokili mobimba mpe quoi. Pasteur Terminator azam mwana kin. Allez-y comprendre que pasteur Terminator aza mwana kin. Pasteur Terminator. Vous avez émission Parcours des Stars. Expliquez qui est le pasteur Terminator. Parcours nayo. Parcours nanga eza na garçon mobwe na lekaki na classe ndenge batunyo so baleka la classe après classe malembe na zwaki chance était il y a aussi sa classe na zwaki chance wana te et lo ki msanga classe ezaki musique. On a abandonné la musique trop. Donc, un moment où il faut na yako so na outil classe, to zaka na punition mo bo mère apé sarabiso, so ka outil classe. Tant yé na ndaku, il faut au banda ça la révision. Parce qu'on a musique tellement na linga moto na kimi nanga. Kimi na classe na komi na kokende la nini na ba musique gobeta kana ba na bandina na orchestre mo ba benga ezako orchestre c'était à l'époque c'était le choral donc ba no na choral mo ba benga croix du Seigneur après messager du Christ la musique en Nzambe ya na bandana na choral après bon na moni choral un peu genre na kisco na keko ta orchestre mo bonanga ba certes la musique premier orchestre ngana beta yangwana. Mais on est d'accord à Nzambe. Tu on est quoi il y a Nzambe pegara. Ah il y a Nzambe pegara. Certes la musique donc mi o ba benga musique profonde.
ya nzambe kaka mais musique profane. Oh, musique profane, c'est musique nzambe to mokili nde ba pasteur bino ba pasteur boloba na biso ba chrétien bandimi. Bon, musique profane des ya nzambe. Décortiquer, expliquer biso na to yeba. Ah. Dans musique profane, les musiques à Ouira, JB, Kofi et combien t'as plein d'églises. Pour nanga l'église nanga, de na bande église sika, et bando beta na église nanga. Ah donc yo bande église sika. Nga na za muta sika, tina loba ki ngo na be mission yo na témoigner ngo na bande sika. Donc na ben ça pena Ouira, aye a beti na église nanga. Pasteur Terminator. Terminis suka. Donc et là sika oyo memeli biso yango wana. Eza makambo belé, eza na kutu po na lingina profiter à l'occasion, bat ba mon pasteur Terminator Moma Mireille, bat ba mon pasteur Terminator mu azu sala batu cerveau zo sa ni zo soir. Zo sa ni le coleding oui, ba pesa ki passe. Donc maintenant nous na bando théâtre. Non na bando théâtre peuple de Dieu. Oh nous sommes les zaka neti na kati ya zamba do mobuluti. Ou fourmi moloko so na do mukonza wa pasa ali donc ils ont ragé Nathan. Donc tanagé. Donc c'est Terminator. Au Vandaki, au Lali, aux révélation qu'il faut comme un pasteur. Nous avons visité, alors il faut comme un pasteur. Ma Mireille Nzamba Pambolao, donc des aboués. Nzambe ayebaranga na Jérémie 3:3. Avant na botama, Nzambe sa ayebaranenga. Ayebaki na rosa serviteur na yenga na za appelé ti. Pour ba pasteur lelo plupart bande onanga pasteur ba appelé. Nzamba benga kinga ba benga bango ngana za appelé ti ngana za Eli de Dieu et là nous avons prouvé que yoza Eli de Dieu bango ba appelé po ba ndeko nanga bango batatola ngoti bango ba nzamba benga kinga na yuka ki voix nzambe benga ngana koma mosali na ye souvent ba pasteur pinyo so ba masa ngana kutana bango ba ka nzamba benga nga donc voix nzambe benga nga pona ya kosalela ye mais nga nzambe abenga ngati apuna nga siko elo ni zo expliquer biso elo ni na on siko o démontrer que yo nzambe apuna yo elo na ko démontrer eza que ya système kitala tala donc soki mutake na kitala tala souvent amona kaka azobungisa nzoto na ya tie sonnet bino ba momi ou tie moi maquillage au moins bébé besoin briller besoin ça la Mireille moi lengi et ça la leke mais si ko nga na kiparanzo ti pourquoi parce que nous deux et nous tous nous savons que tous un esprit pierre au dedans de notre corps toi un esprit mais ce ko yesko na kitala tala o monomuna ka nzoto no mais si ko moyebi ko un esprit mais ce ko luka monde na kitala tala au mona moti donc ce qui est caché est réservé pour Dieu. Et ce qui est révélé, c'est pour Nabiso. Donc, Zambé, ouais, benga aza invisible à mon anarate. Donc, moi, na pouvoir voilà. Donc, so mutaolingana pouvoir a que mon nana nous esprit na kitala tala après na roya au pouvoir aussi. Oh, pasteur, le quoi moyo pouvoir o izati. Siko de yo moko. Et là on est dans etindi o lo ba ki yondoza Eli. Donc on a la façon dont on peut prouver les bisons de yo moko. Mutabenga kinga amona nakati. Mutapona kiyo. Mutapona kinga. Voilà. Mutapona kinga amona nakati. Siko ya mona nakati. Neni siko ngana ko prouver bato. Siko pona prouver bango c'est que bango peut faut ba mona mais dans sa série bat bana foi Bible lobby ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Donc bah peut bah mon nzambe do c'est moi makasi donc j'ai nata o bana foi bana cœur pur si bah mon nzambe o sko ba zanga cœur pur do moi bah mon nzambe ça te do wana zama solo sko nzambe na bana na ye ba tout na nzambe mta confirmer ba merci pasteur Terminator oui l'église na yo donc pour na yo musique profane et la donc musique a ouira JB Kofi ma musique a yo surtout na ba insanité dans la katiwana. Donc, parce que tu vois quoi? Qui ça n'a pas somme trop, n'a eu bien insanité. Ce qu'on comprend n'était pas na batou. Ben sanité moi zaneti ni na royer bapé n'a pas na tuni question malgré ba question zarayo ba réponse yanga na respect à bonzenga na on pesa mama kilo
Donc mais comment expliquer nga basine tant aux élo ni non. Pasteur. Ba insanité o dans la musique na biso. Donc eza so ya bomba te eza polele bon maman pesa sima papa so qui va ça la so benini donc ba insanité na côté ya lukati musique na biso insanité eza dominer donc yo ka ngote na yo ka ngo merci vraiment nzamba pambolo maman ba maman ba pesa sima ba papa ba beta tonga na yo ka ngo je crois animateur a boka ngo eza pipeti nanga nani CNN hein donc na Syrie je ne sais pas donc il y a boka ngo mais na tout na boui ce qu'on m'a béni ni mutu wana zolo ba vraiment ngana mona ngota on dirait mon kili batu balingi vérité te na nina tout na yo pe question est-ce que yo au bala te yo tout na question te yo za na pour répondre ah OK bon batu to ba yebi ke babala to bazana ba conjoint tant ba comme na intimité na bango on peut s'assima maman on peut s'assima papa on beta tonga donc eza vérité donc au pasteur donc pour na yo ko pesa sima et là on a problème te ah to pesa moso sala on te mais na kana bible wana na bible wana et pas ba pasteur na l'église musu to kendara et ni ko pesa sima oyo to lo baniza interdit mais pas na yo on dirait oza hors bible oh nyoso to eza mabe pour na yo eza normal ba musique profane de pas dans l'église na yo obeta c'est que ta musique profane de obeta dans l'église na yo ba maman pesa sima o ba nini soki to simba na soki elo nini wana donc so to n'est pas dans ta obeta dans l'église na yo eza nini o lingo apprendre o lingi o édifier na éviter o lingo sa nini o apprendre fidèle là-haut nini. Merci beaucoup. Na lobby te que l'église nanga et pesa système ba maman ba pesa sima ndé na kati église et pesa bongo te mais na lingi suna lo bano ke musique na biso quand je dis musique na biso ba wala nanga ba comprendre la musique congolaise ils a dominé actuellement ils a dominé par insanité donc on sali musique na o tient insanité te en kati on dirait ba sombati. Donc eza bongo comme style to message na bongo eza bongo siko tango yo pasteur on dit musique wana beta tango ko beta insanité eza na kati siko pona ba peuple de Dieu o balandaka yo o balandaka nzambe mais ba ya na église na yo na linga intervenir boya ma Mireille na intervenir boye nga insanité wana na conscience nanga insanité wana eza nango kuta insanité eza vérité batu wana bayembaka vérité tu sais nous les bantous on est né parce que batu babosana on dit souvent l'oubli fait partie de la nature de l'homme biso to bosana makamo biso to tozokola to mona ba père na biso na ba mère na biso à peu près ni surtout ba koko na biso à peu près ni pourquoi au mona ba mandola ka ba rafia alors mundele ouais ça ndeko na biso saleli biso mo ba yoji ya mamoto ponde biso nyoso to lati kutuka africain te to lati ki mundele ozomona donc mundela domina biso nde to raboye faut qu'on ndima donc tango koya yanga na terminateur ça jeté donc mundele ala tsara biso mundele donc o beti mundele donc na beti mundele makamutu mundele ba pareil to salela mundele donc mundela domina biso na ndenga tembe biso to bando kola na ba makasa on a pena koko na makasa na ye azotambola ya mwasi na mabele pe nous mona mabele libanda boye et boto gêner bisoté boto ba pesi biso bilamba ale pa to bungiso moi boko ko na biso lokola papa mbayemba kala lobi boko ko to ko mo bungisa ngoe hein donc to bungisa boko ko to koma ki mundele to quoi donc na ba réponse belé na repesa mais to ba ki to bungisa pe boko ko na biso donc nga ba musique o ba benga profonde wana nga na linga ngoto apparemment yango kando yo kaka te na yo ka pe musique religieuse neti ba musique religieuse ba yo tu ko critiquer tout à l'heure la musique où tu m'excuses où tu critiquer musique profonde mais nga pe na critiquer musique religieuse ben vas-y c'est ce qu'on permettre non permettre yo merci toi la musique pour na ngai nan to notre société marambuya ba wera ba jibe ba kofi ba beta na église na yo pasteur tant ba wera ba jibe ba kofi ba beta na église na yo pour nzambe to ko mélanger na buzoba na ba je na ba aventure nzambe so nani on aventurer zela pasteur pardon
tant musique wana autre ba musique profane wana na musique tant autre ba musique chrétienne différence ça ni bango surtout avec ta mélodie ndenge moko soki nini musique dans musique dans musique mais différence c'est comme atango oyo ayembeli mwasi mwasi nanga boye mutu mo apesi mbongo po ayemba ye na bato ya musique chrétienne bango ba oyemba po na gloire ya Nzambe donc pasteur Zela to décortiquer ma solo to décortiquer mon zéna c'est sa question là continue wana oyemba po na gloire ya Nzambe oyemba po na Nzambe wana mususu oyemba po na mutu po na mwasi na ye po na camarade na ye moko apesi mbongo oyemba po na ye siko wana oyemba po na camarade na ye po na mutu po na mwasi na ye tango ya l'église na yo po oyemba banzembo wana po ememela le peuple de Dieu nini siko ngana kosenga boye ba pasteur nyonso ba divorcer ba frère en Christ il peut ba divorcer pour ani pasteur pour Ranson to ndeko nanga yo Koffi Olomide to bandeko nyonso ba yemba Redi Amisi je parle de tous les musiciens profanes ba Papa Lutumba Simaro ba Yajoski Kiambukuta tous les musiciens donc ça veut dire que pona ba pasteur o misusu bandeko na nyonso ba kokota lifelo donc ba kokota lola eza Matou Samuel omoni mtakota lola ya Matou Samuel pour Nicolas Matou Samuel kasi pour yemi ta musique est rédigée c'est basé belé ou t'as Matou Samuel pour eza Matou Samuel pena mtakota lola na pasteur Mukuna pour Nika ba mi balé oh pour bato bayebi pe ils ont pas histoire nele tozolo que la rana vite donc ils ont pas Matou Samuel na pasteur Mukuna na Coutinho Fernando na papa nanga Denis Lesi bango ba kota lola donc ba Koffi ba na ba wera ba tutu ba Johnny Hallyday ba Michael Jackson donc bango ba okende lifelo pasteur Zala pasteur Terminator mais oui ça clair donc ah il a vérité la vérité c'est vérité voilà pasteur Terminator tant lobby Matou Samuel pasteur Mukuna nani so lobby pasteur Denis Lesi pasteur Coutinho Fernando l'archibishop bangonde ba okota lola archibishop déjà na nutika maramba archibishop awa o so na Terminator voilà tinga la bengi kandi ba benga aza archibishop ité za la raté na Bible Terminator na Bible na Bible ça Terminator et l'axi Omega ben voilà répondre par rapport à ma question là on le bi bangonde ba okota lola lingo lo ba nini donc on a li tio to so bon na vérité non le bon na vérité na vérité donc ceux qui papa Mukuna to ndeko nanga Coutinho Fernando to papa nanga nani Denis Lesi bato ba kota lola na ndimite ke ba mbebe linga ozana mokili ke ba serré ba yamaki manga wenge nge zalate wenge nge zalate meto mona ke bana wenge na nde oh serré lo to komi na katanda ko welete wele to kana sango to vivre moti mais ba jaloux te ba sepela pour ba sala fête ba mela masanga po eza mawapo na bandeko na biso bana lwako pasteur Terminator pour d'ailleurs aux mieux qui ba Coutinho Fernando ba Denis Lesi autant en prison ba Matou Samuel ba on surtout yondoza koleka bango si on a raisonné non on a loba yesu masiya ba comme so ba yekotuna bon maître dis-nous comment devons-nous faire pour hériter le royaume des cieux les azong sara lobi pourquoi m'appelle-t-il bon ngana nyango puna mona ke na leki bandeko nazo tanga wana non na leki bango ti na ko nazo mi mona pété ke naza mie ke bango mende a jeune atenta na Terminator mtawo solo la pasteur Terminator tant wera JB Koffi ba ya l'église na yo po ba yemba ba ko memela peuple de Dieu nini vous répondre à tes questions. Mais la peuple de Dieu n'est pas baptéaka. Là, je te réponds en vraie vérité au nom de Jésus. C'est la première fois que moi je parle de Jésus. Et je parle de vrai Jésus. Yo le Jésus. Te bande konangande batanga Jésus, Jésus mo wazanga puissance nga sona mbala liboso na tanga Jésus. Ndé l'émission nga. L'émission na ndé na tanga Jésus. Donc la émission mususu na tanga Jésus ti.
Ah bon, autant ya kolobake bakangaka ye babetaka ye danger mais non intervenir na combo ya Jésus pour la première fois. C'est Terminator. Tant que na émission mususu. Tant que dans l'église notaire, au lobby la Jésus nini. Pour le lobby tout à l'heure qui a wandé au lobby mbali boso, tu parles de Jésus aujourd'hui pour la première fois. Ah, je parle de l'émission. De l'émission. Des émissions. Voilà, dans l'émission muso qui n'a lobby la Jésus te. Na lobby la Jésus na sens que bakangaka ye, ba betaye na tembe. Azwa film beaucoup tout de konanga papi na témoigner ngo ya ngubu. Donc mais awa nazo tanga Jésus oyo effectivement boya ngala mekarumba tala nazo pekisa tala omonia nazo solo maloba mais nazo kende et mosali na nzambe moko te keba na kata zamba mobulu te po ba makambo oyo eza Terminator oyo mona ba blaze élément ba okota makambo ba sankara de kunta ba okota makambo do mukileza bien te donc keba ba combattant ba ali na ndo ba combattant donc na mutu ba combattant donc na mutu gouvernement na mutu ba pasteur na mutu ba chege na mutu ba zulu donc na mutu ba tutu donc yo mutu zo yene ti zubulu za bala keba ya mbala no suka donc so ba benyo na nto za présent on dit ma présenter donc a passé Terminator mutu solo la GT donc on a zungi donc je dis moi changer page zungi le pona ba Terminator dis-moi changer page bon monter pour ah, ce que le maire chef nous loba. Ah, maire chef. Voilà. Ah, beaucoup maire chef. Continuer grâce au loba. Parce que Terminator, tant aux loba, na qui ne aux lobby la wana. Attends qu'on nous a même quitter ne lobby non parce que Terminator. Attends qui nous a même quitter. Ils ont ba combattant, ils blessent les masses, Sankara, façon aux lobby la wana. Pasteur o loba boy vraiment au yum ta ba sankara ba combattant non pasteur on loba nan mon boss ninde gouvernement ben yo pour ta gouvernement on ta ba chege on ta ba tutu non lobi wana ouais pour moi na nzambe aboya ka mutute moi na nzamba nga ba tutu mais na pesi ndeka alerte générale que tant pasteur donc qui ba ko donc komekate na kondima présenter son babengi oti donc na lobi na ngaka na mututu wa oya kolinga neti osala neti pasteur auto le tout à l'heure qui banga na za pasteur Terminator donc on doit s'adresser na mutu mutu eza nani ce qu'on a loupé mbato donc son atengo mo mutu ya lola na PCP na kabele moi que pasteur alingi ne rotan akomba mutu oti non pasteur auto le tout à l'heure donc le beli mutu mais aboy na yekotanga komba mutu pasteur Terminator ah maman Omega pasteur Terminator ba pasteur mikolo yo na biti oyo we nga général onga archbishop onga boye donc yo pasteur Terminator ni ozoyo kati non parce que Terminator ce qu'on pour ani pour yo ba pasteur tout wana yo to sukisi bango ou ba pasteur tout wana yo ndoza donc pourquoi pasteur Terminator bon pasteur Terminator eza nengo te ko signifie ngo eza Omega donc eza to komi na église finitive donc komi suka toza soutenir na ba makambo ba maseke bando salama na kati église tonga nzambe yango na yembaki na nzembo na lobaki keba ozala circuit po bulo kutabena na Yesu ya kuza po kokati donc yango moni donc comme na suka donc to komi mutu peuple dédié à lamuki akomo na clair donc yango eza Terminator et l'accident ka tout simplement Omega voilà maman c'est gros pasteur Yesu ya kuza nani Yesu ndeni wa ya kuza po omoni lelo na zui data lelo te po sala mobulu hein to zui pena ba tant non passer Terminator na bimagité ba bando mona Yesu so okutana na Yesu ama mirai wana eza véridique ba bando mona so ni so okutana na Yesu okuta garçon moboye ayaka penza na kimia moko donc ya kosakana ko tuté donc ata so solo la ne jamais omona ye ka solo la na ndenge moko ya kiyanki mais ce qu'on kebo kozala surpris pour okuta na Yesu ya kuza kaka Yesu ngo
aya penza mona bato bazo teka na kati ya wenze avaria na ndenga mystique alandisa mo mususu moro tambunzu donc isango panzana donc alandi mususu ipekita kingo donc akomo beta bato po baye koteka na pala père mais kaka yesu amu wa bandaka kozala boye na oyo ekokota na kati ya temple beta bato apanzi biloko ba péagère banini échangeur de monnaie kaka yesu amu de tous les yesu te oyo bato ba passer ba terre biso kala neti mosantu ka yesu ngozo tuna homme riche pourquoi m'appelle-tu bon donc yesu ayumati ya on a yembe na nzembo nga keba okozala surpris okokutana na yesu akuzae donc yesu ayakuzae wana kaka le même Jésus o bate yaka yepe kaka yakuza quoi voilà c'est Terminator donc yosa pasteur la musique nini donc non na qui na le musicien chrétien en fait na musicien chrétien toi na ba Emekano Matou Samuel Serre Lombongo musicien chrétienne Marie Missamou Mike Kalambai musicien ni na bango on atangi musique ne penza et so lingo sambela so lingi okota penna na profondeur oyo kaka en tout cas na sambela na ba musique wana te déjà wana nzamba zo mona nga faut témoigner la vérité nga na sambela na musique wana te na sambela na fanfare na trompette apocalypse nga so na sambela na sambela na trompette apocalypse mais na sambela te ke na ba musique ya ba lor mbongo to ya ba nani ba oyo yoka mingi mais na yoka musique na lor mbongo si wana nga na yoka ngo ndeko na mwasi ayemba kizulu na Rebecca Malope je salue ma sœur ayemba kizulu te rythme des Zulu lor mbongo abetaka rythme ya ba Zulu ya ba Afrique donc ya Afrique du Sud mais il y a ça zairoise il y a d'un côté d'un autre côté ba le Brazza pe Congo Brazza donc je connais pas trop sa vie na landake pe troté ngana Terminator donc na masolo na sala mais na saluer ndeko na leur mon maman nanga et puis on a pesi mbote lisusu na ya Patrice Ngoyimusoko frère Matou Samuel camarade nanga penda na vandine na mbinza pigeon da moko to la place moko to la mukape mon place moko frère Matou Samuel on lobaki de miso tout à l'heure que yenda ko ta lola quoi po yende sembo donc yeso lobaki za bonté Matou Samuel ndem ta bon donc aleki na yesu siko to sauter page to kei na pesi mbote parce que Terminator to sauter page bongote Matou Samuel yenda da sembo na nini po ba abeta la musique n'a pas la musique to bandor lobela to bandor lobela n'a pas la musique ba werande na ba jibe ba ta musique profane ba okeli felo selo ba to ba bandor lo ba makamwa ndengwana mais ngana yebeli bongote ngana yebeli tirage au sort et ali quelques ba okende lola quelques ignes ba okende pe li felo on a donc les andés par-ci ou par-là donc de ce côté ou de l'autre côté et les andés d'accord donc yo na musicien chrétien oyo kakidaka Serre Lombongo na Matou Samuel Denis Ngonde papa oya kufaki Charles Mombaya Yamete frère Mete ou parler là comme pasteur na yoka frère Mike Kalambai pe baza ba tes frères Kalambai nga na yoka kalanga frère Kalambai te ayemba mabe aboma peuple de Dieu nga na sepela na nga na nguti parce que Terminator zela na mdiana frère Mike Kalambai olanda ke te po ayemba mabe te ayemba mabe na lobi te ke ayemba mabe ana voix kitoko ya chanteur mais ayemba mabe ayemba ndenzembo ya mabe en tant que pasteur na sepela na nguti donc frère Mike Kalambai ayemba mabe ouais ayemba nini mabe nzemu ni o ayemba ezala mabe selon toi bon en tout cas na solo leli na nous pasteur na ye na lobela pasteur na ye po ye azana niveau na ngati donc changer pas j'ai dit ouais na une de pasteur na ye apesa conseil tango lobaki azana niveau na yo te yo niveau na eza nini nazo linga na loba donc papa na mwana to andenge mokoti donc non le papa na ye waza pasteur donc non soit na papa na ye na ndenge nini ke papa na ye a meka ko revoir livre ya psaume 82:6 na livre psaume 82:6 et bisi biso nini et lobi na biso nzamba zoloba nous sommes de Dieu et les fils du Très-Haut mais cependant nous mourrons et verset continue ainsi de suite.
Donc Bible est déterminant que toza déjà banzambe. Mais na kamo papa na ngai oyo ndeko na nga mobali azoko pesa peuple de Dieu ignorance ayembi nini salanga ina komanzambe. Mais tandis que nzambe sa yebisaka biso que toza déjà banzambe. Omoni place na mona ndeko na nga yemoko nanu mutazo yemba nzembo aza ignorant que nzamba yebisaka biso na livre Psaume 82:6 toza banzambe. Mais ayeli soko zwa peuple, donc il fallait yemba nzambo ne wana na foi na ina ndako ya ye ko transmettre ngo azwi pe mbongo mamemi peuple de Dieu na ignorance to ba yembaka salanga ina komanzambe nzambe sa yebisa biso tozalaka banzambe. Donc jamais te kokoma sou banzambe parce que Dieu ne change pas et sa parole ne change jamais et s'accomplira toujours. Donc frère, amema peuple de Dieu na ignorance et batupe babimisa bambongo bakenda basomba album frère wana na nzembo wana salanga na koma nzambi. Est-ce que tu comprends? Donc il a amené le peuple de Dieu dans l'ignorance, mais musique comme ça qui toko et puis peuple a lelo alingi ko fongola mato itazala lokola bandimi abere alami le frère wana basala ya koma nzambe. Même Moïse, je t'interromps par la parole maman. Donc Moïse nzamba tindaki mission na Égypte que kende ko libérer peuple d'Israël. Après Moïse a kendeki avant kende tuni nzambe busko mboka nazo kende so batuni nga kombono nani nga na koloba nini nzamba epsi kende dis-leur que c'est Jésus qui m'a envoyé. Mais nzamba epsi lisusu voilà que je te fais Dieu devant Pharaon. Et ça que Moïse mutasengi nzambe akomisa ye nzambe liboso ya Pharaon. Mais nzambe ye moko mutalobi je te fais Dieu devant Pharaon. Donc nazon isu na Psaume 82:6 frère wa yemba ki mabe makasi akfukama ozande konanga ya mobali na tiki pasteur na yo pa repeso conseil na lo bano makamba vrai pour bikisa na bo moina yo et puis bikisa au senga peuple de Dieu un jour soko lingé eza volonté na yo moko au senga ba bolimbisi ba jamais okoki koyemba nzembo. Donc tu as contredit l'Éternel. L'Éternel nous a dit qu'on était déjà des dieux. Mais toi tu as dit aux gens que Dieu a ça la biso. Parce que quand tu chantes salangana comme nzambe o le bapona monter ba tu peux pas interpréter banzembo zoemba. So on met ta concert le bateau pour salanga ina comme nzambe. Donc zoyembisa na bato. Donc tu as transmis l'ignorance na d'esprit à battre, esprit d'ignorance. Mais aux chrétiens, ils ont tout à l'heure critiqué la musique religieuse, on a critiqué un des musiques chrétiennes. Nous sommes deuxième musicien. Na critiqué la musique religieuse. Nga nazongi somo kesima. Merci. Yo lobi po na yo, na église na yo, ba wera ba jibe ba kofi. Ba koki ko ya ko beta na église na yo. Bien sûr. Nga na lobi na yo. Na banzemba ba wera ba jibe ba kofi to yebi ke insanité ezakuna makasi. Na ba ya na église na yo, ba ya po ba te ya peuple de Dieu nini. Donc question nga pasteur. Na ngina yebiso boye. Insanité oyo ndeko na mucho tanga kombo awa asalaki na bato insanité asali ko pesa peuple de Dieu en plus azoyemba nzembo ngo wapi na kati ya etonga ya nzambe. Donc nzamba zoloba na bandeli su alobi to banzambe ya ye ko longola ni maloba nzambe. Donc maloba nzambe zaki bleu ya yino ko cha ivre acha peuple na ignorance que salanga na koma nzambe. OK nzambe sa yebisa na lobi peuple de Dieu ya monde entier. Bozwa Bible botanga Psaume 82:6 bo comprendre que frère wa mema ibino na erreur. Mais comme aza frère na biso to limbisa ya zande ko na biso moko asalaki libunga akendeki pa pasteur na yete senga nzela pa pasteur na ye alakise ndenge nini na koko yembela nzembo na ye yango yimbaki na erreur. Alors je suis deuxième frère. Frère ope asali moi engombi mo kwa dimi na ndenge na ye ya bageto kaka po abeta Zenith te abeta ne Olympia te abeta ne pe Bercy te. Donc abeta na bageto na abima donc abimi na basalo biso msu to beta te na ba papa wemba to beti ba Zenith to beti ba Bercy to beti ba wapi ba wapi. Donc ya bima wana ti. Donc
frère oyo kombo na ye ndeko na nga nalingaka mingi. En tout cas na banzembo ne soka zo yembanga na sepelaka na ye, mais asalaki erreur moko ye minzembo moko boye. Et soki nani azanga tata molimwe. Ah donc on a frère Pichou Mwanza. Donc il dit on changer page yango kaka mais donc j'ai na tata nager na continuer. Pasteur Terminator wana o lobela frère Pichou Mwanza. Garçon mo mutayemba nzembo wana. Garçon ngolinga mingi ndingo toloba oyo ka mingi. Kombo ni tanani pasteur. Kombo na ye pena na landela ngo mingi te. Na landela kombo ni mingi te mais ayemba soki nani azanga tata molimo frère omoni bino ba je moko bobo ma koya na ngona kati église bomo ya na ba je na kati église siko kaka yo na pesi au défi ngamoko na li komi longola la nga pasteur pour na yo donc démissionner pour na yo o la ki sa batu na bible place ba koma père spirituel. Ce qui yo la qui s'y a monté na pesio 3 jours. Toi date nini, les lotos les 22. Bon, émission de Bima, date on a rabattu émission pour battre la émission pasteur Terminator na tembe. Bon, tant que Bima na pesio 3 jours. Ce qu'on y est qu'on paie ça na pasteur na yo y compris. Bon, on paie sa verset biblique à père spirituel. Ce qu'on paie ça monter, ça veut dire que bino borumo sara nanzambe, borumo na mamanzambe le rôle j'ai. Et ça défendu l'écriture biblique comme un père spirituel. Et ça l'a raté. Quand tu père à pamba spirituel, c'est trop. Père, oh il y a père dans le sens père, oh il y a zone même en esprit. Bah peki ça yango. Et ça défendu l'écriture biblique. Mais yo yemba, ce qui nani azanga tata molimo, yo tata molimo nonani. L'unique père spirituel, c'est lui qui a mis son esprit dans l'homme. Il a soufflé son esprit dans l'homme. C'est Dieu. Limite père spirituel na mokili mobimba nzambe. Bino bokoma ko mitsa la ba père spirituel moi tala en tout cas bobo wana ko. Donc toi yo moni ke ndeko moko abungi. Abungi si pe batu ndenge yo otolo batu tout à l'heure. Donc ndeko moko abungi pe abungi si batu. Yo démarche ni yo salaki. Pour nzembo na bima depuis kala. Démarche ni yo salaki ta monique ndeko o abungi. Est-ce que c'est important que les on a TV tout ça démarche moko au salaki. Na meka ko sala démarche ya ko luka contact à kozala na numéro ya ndeko nanga mbali. Ya frère na biso komone Pichou Mwanza. Mike Kalambai. Mike Kalambai na Pichou Mwanza. Na salaki démarche moko ya kuluka nanu numéro ya Mike Kalambai mais passer on a beka ko senga numéro a zalaki na numéro wana ti bon et puis ba CD wana na yoka ki ezate ke ngamutu na somba ki CD wana po zala yanga mais na yoka ke mo pa mutu donc kana yoka ki ndenzembo wana en tant que homme de l'écriture nde na mundima ki susu na posa kozala na kosomba CD wana ezaki suste parce que ngana mundimi nanu mundimi abere donc je contrôle ce que j'entends dans les cassettes ou dans les DVD CD et je contrôle avec les écritures si ça va ensemble. Bon comme na mona ki ezaki ensemble était ça lenga passer de démarche na ndena koloba na luka ki na kuta na frère na so na mais azande konanga na lobeli pe na sens mabete na lobika na sens rétimen ngapena mutu mona beta pe parce que rétimen yo l'école on a TV parce que non oza sur yo na no beta bat mabakute la mtu façon na yo rolata façon na yo roloba oza sur pasteur yo na no beta bat mabakute libaku on na beta batu eza libaku ya nzembo te po nzembo na teki yango na zumbongo mais na sali libaku ndengo na te mais ko beta batu mabaku je suis un homme je suis être humain comme tout le monde na ndenge pe na mi ebeli na beta batu mabaku te na kimaka libaku neti na yebi ke na salaka libaku moko bopa ya mosala nzambe moko a utilisaka femme moko femme wana azaki femme mariée. Alors, Moussali Nzambe on a utilisé femme on a retenter nga. Femme on a payé à tenter nenga. Bon comme Nazala qui n'a moi cité à l'époque. À l'époque, vous avez déjà pasteur. On a Nazala qui n'a nous pas certé. Nala qui n'a un frère.
ndenge babengaka balangage ya ba chrétien de babengaka batu frère to sœur to ndeni na zeno frère. Alors pasteur wana a utilisé femme wana tantenga to komi na biso pe normal na zui pe mwasi na memi e pa baboti nanga na présenter pe mwasi tala mwasi mwasi azaki na bana mine na présenter pe maman nanga mwasi tala maman na zui mwasi alobi azane na mobilité na lingi mwasi oyo donc na robala ndei maman pa moni mwasi to bondeli pour maman nanga muta prière makasi hein maman muta prière ya makasi to sambeli donc to komi ko vivre pendant na mwasi moi muke ti na ya ko bala pour to bala et puis to koma ko vivre pendant légitimement nzoka mobale mwasi wana azalaki na ye mwasi wana azali na mobali mais mobali comme ba contre ta mokili bakanga mobali wana donc omoni libakonga na to sa mutu na mokili tangu na ye ko yeba ke mwasi wana mwasi ya mutu babi mikolo kima mabe na kimi mabe na tiki na comprendre aza mwasi ya batu donc kimi mabe na tiki atikala ko vivre vie na ye na bana na ye na sala tout azonga na bien na mobali na ye et puis tu ne lo ba vivre bien na mobali na ye mais so nazaki moto a tout sakabatu mabaku na ndepo mosa bando bisanga suki amekika boy to kobenga mbila ko suki se to ko kangsa ye oh yo mosa moto non na boya kipenda kima mabe kimi mabe mbala moko to tika e donc atikala comment on sala pe vina e moi libako na betisa moto na vinanga ya mwana donc à part wana na linga ko betisa batu mabaku te pasteur terminateur relation na yo na ba pasteur msusu yandeni la pasteur donc entre bino mikolo yo et le réseau régné ya qui montait en mabe entre les pasteurs oyo ada jaloux oyo na oyo ba yo kana raté ba sola té ba wele lo comment boye entre pasteurs mulier na bino da mulier ba poison donc mulier makamno sto mabe to ba ki libanda eza parmi le pasteur olwani par là relation na ba pasteur relation na ba pasteur ngana linga na ba pasteur na linga ba pasteur tellement trop mais to komi pe belé trop neti yo pe oyo bakisa donc ngape na yena bakisami yango na lobi te to komi belé mingi to komi penza trop omona ekomi pe ça étouffement na mboka pour même na mboka Congo okomona chaque avenue aux tambola okomona ba église na ba église siko ekomi ko sala makelele to déranger na ba voisin parce que biso lu eza penza mingi te wana leta mboka ameka kotala ngo batu bazaya kolala kuna veiller pukutu ba osambela nzamba sala nzamba ngonde azo sala kaka te à l'époque mais tout nzambe na linga sala le gouvernement faut kota makambo nanga ba combattant faut bakota makambo nanga ba shegi faut bakota makambo nanga do bande ko nanga nyonso tout bakota makambo nanga poto zo solution d'ensemble mboki tambola comment mboka mobimba badinga bazaya ko lala ko beteka ba musique pukutu awa ba okanga bino yango ni d'église à poto et elle a souvent na ba zone industrielle pour makeler les nyonso bo sala taille instrument et déranger ba voisin te awa na poto so ka dérangement ya voisinage ba binga rambila. Mais biso kuna dérangement voisinage on dirait mbila na biso qui parago te poison mona on net église ozomona donc na senga ki dernièrement papa Matata Mponyo son excellence na sengi sous deuxième fois ezateka mobutu fois bongisa mboka na ndenge katiaka balwa to sala ba salongo esila ezateka mobutu mutu fa tiaka loi pour armer à la discipliner ezateka mobutu mutu ko tia loi non yo pozawana oza premier ministre mais kako tia loi penza dérangement voisinage et si là kozongo te na sens église zongo keza loi bochana moi qui mia moro boyi tala par exemple na katiotea même l'église catholique et ça la dérangement wana ti l'église kimbangu c'est ça la dérangement wana ti ba musique ya kobeteka pukutu et ezalaka ba groupe évangélique donc nous voulons un peu changement mo boyi ezala donc changement penza ezala na tata Mponyo son excellence papa premier ministre quoi bobongsa mboka
hein ba poubelle pe salongo zonga biso to kolanga silisi te so ko limsanga maman nanga continuer muke bana kini ba shege ba Zulu ba New Jack ba autorité ba tutu tout meka ko zonga la système to temps to kolaka ya salongo ko to mondo ça chaque vendredi chaque samedi chaque dimanche to mondo ça la salongo na mboka ezaki propre. Bon, lelo mboka komi moi ba poubelle heureusement nazo ka sonde na musika que l'état bandi neti kaka ko moi ba retouche. Donc tout ça la penza ki mboka etambola quoi, hein? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tozongi sous na katani na biso parce que wana okene moi conseil. Tozongi les sous. Parce que terminateur église nous a wapi. Pesangana adresse église non parce que émission oyo le ko leki donc batutu baleka ah vraiment dans un coup de fil et puis je profite pour l'occasion pour na pesa batutu o ba benga nga ba mbote ba merci na bino donc c'est grâce à vous que je continue quand na lo na bino c'est grâce à vous qui na télémaliso pour na luka ba invité pour na ces petits bino donc merci na bino pasteur terminateur celui sœur ou frère mo ka benginga a besoin d'adresse et église non. C'est wana azwa numéro nanga bokocha aya na ndap pour l'instant tu yoka que église un plus tous en na ndap alors nazana camarade nanga za mukonzi moko bonzamba a éleva et comme on est christian avant d'ana Aubervilliers place pasteur Konde pasteur Antoine donc pasteur Konde bague magique na pasteur Antoine ba vienanga ba salo ba bandoko zalawana donc masananga Christian bango tant natangi Christian bango ba yebi donc tozwa sala nene wana ou les appena na se yanda kwa Christian toujours donc tivundu zo bandande wana toujours banda siku ko sambela nzambe nde wana nzambo asolo akela likolo na se to banda wana voilà parce que terminateur au studio ya ndenge nini. Oh, ça, oh, préparer quelque chose. Ouais, je prépare mon album. Kibusamwini, mon imambo. Il a accéléré. Kibusamwini, il a ici finitif, donc église finitive. Donc ma cambunion so ba passer ba yokelinga na sepeli, ba passer ba komi kotika ko bengana milimo mabe. Quand les alarmes système ko bengana milimo beli ba passer parce que ba yokelinga na comme dans l'église catholique par exemple Torotala et si ba tika makambona kala basala rango pété. Que au monde to kangi satana na kombo na Yesu yo satana to kangi ko kangi ndenge nini. Yango moni comme aventure ne kotaka na église ba comme ko kanga satana lelo bakangi lobi bakangi lobi ko bakangi. Yango netinzi yo kota na studio bim album. Studio na kota na studio parce que j'ai fait musicien il y a longtemps. Dès mon enfance na betel solo ya parcours nanga parce que toi na parcours des stars na bandi musique depuis âge il y a 8 ans. Et tu lelo na commune à 43 ans na betara musique. Parce que oyemba nini au vanda qui aux inspiration qui oyemba genre ni la musique au sala au fan ou religieuse nazo sala religieuse na oyembela nzambe et puis nazo yemba neti nzembo na ko interpréter tout à l'heure awa les Afrique na mbela ki Afrique nazo mona vraiment ezopé sa tristesse tozo ko inventer le côté. Donc, biso africain, tout ce que nous vêtissons comme habits, c'est les occidentaux. Et les ampoules qu'on a à la maison, les choqués ou des interrupteurs, c'est toujours les blancs. On a des machines caméra, c'est les blancs qui les inventent. On a des télévisions, c'est toujours les blancs qui les inventent. Ouais. Donc, les hélicoptères, les avions, les trains, donc tous les radios, chaînes musicales, instruments de musique, tous c'est les blancs. Donc nous, on arrive à faire rien. Et ça me fait mal. C'est pour cela que je te demande, Mamire, si tu peux me permettre d'interpréter la chanson Africa. Avec plaisir, pasteur. Vas-y, toi, la guitare, juste... Merci. Donc, chanson Africa, il y a pasteur Terminator. C'est pour faire plaisir à Vanessa Kapinga, la Mégane, la préférée de la Cour suprême, hein, Taylor Van Damme.
que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Noir et blanc, nous sommes égaux. Réveille-toi, Africa. Réveille-toi, Africa. Africa, Africa. Pourquoi d'autres comme ça? Africa, Africa. Ton sommeil dure longtemps. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Noir et blanc, nous sommes égaux. Réveille-toi, Africa. Applaudissez quand même pour Pasteur Terminator. Une belle chanson d'Afrique. Ah oui, Pasteur Ndembu Kitoko vraiment Nayoki. Na CPL. Donc, Pasteur Terminator, Sikoto Zela. Titre album de ces années. Titre album est ça. Kibwisa Mwini. Il a signé. Et là, qui si molile longwe namboka. Bon, parce qu'on dit, il y a un langage qui dit, dans les ténèbres, il y a aussi la lumière. Mais ce qu'on a ténèbres, ceux qui lumière, ils ont dans ténèbres, ils existent sous terre. Pour lumière, ils en ont pour éclaircir. Voilà. Parce que la Bible aussi dit, les diables se déguisent en ange de lumière. Mais il y a des ténèbres. Mais c'est déguisé en ange de lumière. Donc, mon lilo ezalaki ba aventure nyo stuto ba ignorance ezalaki ko sala man église ko yebisaka batu neti na kangi satana to kangi to bebisi misala na ye boina bo. Donc, les gens là étaient les serviteurs à peu près du diable parce que babande ko yebate que on ni baso communiquer na peuple de Dieu. Donc, maintenant qui bwisa mwini moywana ya mabe o eza butu elongwe siko lumière à solo koti. Mais parce que connaissance. Tous les qui bouissent mouine. Ouais. Quand Kibwisa Mwini déjà nous avons lancé sous appel dans un papa oyazo bimisa musique nanga donc ça papa Da Silva ce qui était et kozala bel et bien Diego musique ce qui Diego était donc ba producteur nous avons trois sortes Serge Kassanda donc on a trois producteurs voilà tout frère Blaise Manzambi 4 donc entre bango 4 mon comme tarzo bimisango dissipé le taux c'est l'amour vers mois de février les obima. D'accord, parce que tu comment chiter déjà tu chiter donc aujourd'hui j'avais reçu pour vous les pasteurs Terminator à lobby ou fera loba donc tu chiter déjà na sur banda kuboyo qui makambo pasteur Terminator à lobby on vient surtout pasteur Terminator à lobby ça n'engage que le pasteur Terminator pasteur moi bambote lilobano asuka na peuple de Dieu au baolando sikoyo ou le banoni parce que tu comme vraiment à la fin de cette émission. Bon on a pesimbote na nous na voulu sisimo kimbangu na pesimbote malgré akenda batu ba comprendre ngote ndeni a pesimbote na voulu sisimo kimbangu molimo ekufaka jamais pour mutamona cimetière à milimo azala raté donc na pesimbote na voulu si na pesimbote na Francilo là les leaders na pesimbote pasteur Francis donc na pesimbote na Florine Pangui na pesimbote na bandeko na nganyo soit ba combattant na pesimbote na gouvernement na pesimbote na bashegi na bazulu na pesimbote na batutu donc quand on balinga pasteur Terminator nzambe apambola bino pe a bénir biso surtout na bosalité na Marc Kalambai et puis na Pichu Mwanza oyo
baza bandeko na biso to soutenir sous makasi na ba prière. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'avais reçu pour vous les pasteurs Terminator. Donc, moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous faire plaisir. Donc, mère chef, Yabino Pinza. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à Edine autour du monde. Je dis merci à Guylaine Tsangou, ma Pamboli. Tony Diangen, n'a pas na sanité. Mais j'ai une unité. Donc, on a pu se faire belé. Donc, vrai, nanga. Hier, j'avais fêté mon anniversaire. Je peux si merci na tout bayaki. Je peux si merci na ba journaliste. Seigneur surtout au Bayaki a dit l'ondolé les célèbres journalistes bon comme Dieu. On a Yaya Balekinaye na Adoyoué Balox big dédicace à toi Adoyoué Moyebi ba dédicace belé les sous na Kelly Katenda leader abakayu Boyebi na bambote no belé Ingrid Kabongo na peso bambote dans les journalistes seigneurs surtout au Bayaki jour on a pour l'anniversaire nanga na peso bino bambote belé. Donc merci à tout le monde. Les chic dames veut dire bah vrai à mère chef la cour suprême Cynthia Limbo et la crème fraîche bijou guitare bambote na yo et bambote belé les sous na Chimène Dior. Hein, Chimène Dior, bambote na et belé donc bambote na bato nyonso tout balinganga moko Mireille Aoucha mère chef. Sans oublier Richard Luka ou les parrains de cette émission. La personne bambote belé Skozali, bambote belé na batinyo surtout Kelly Katinda leader na bango kandinga mona lobaka. Donc mais j'ai une l'unité déjà en attendant qui na Canada na bosanité yemoko Vanessa Kapinga la migandio. Na invité sur un thème Companheiro, Dino Kati Camara, Alexis Edino Image Panza Sango ya Congo Edino Image Edino Image Ouais Beggy Sente. Ouais. Ok, ça sent à boyer. Il va hier, ce qui a été. Oula! Maître Dodo, le maman. Ah ouais. Bolingo pasi yo maloba tata liboso wakata molema na mbeto lopitalo ebisaka nga boye mwana soki kokeleleleki na la vie bakoya kobenga yo maboko makasi mwana soki verite eleki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita soki mobali elembi kosalela yo zuwa wana ekomi kaka libala ya improvisoire mwasi ya mobu